Tous les gens à breaking news avec la Kwanzila Kolomboka. Basangwa Congo, Nabanda Kunabino, on dirait que Sentinel TV est comme la voix de la diaspora. Tout le monde en parle. Na côté à Canada, nous avons na Softkins TV. Tokosenga na ndeko na biso la Kwanzila nzembo oyo aide biso parce que na niveau ya Congo seni euti ko déclarer que l'élection na 2016 ozalati. Alors Kolomboka foazo makambo na maboko kubenga na Kabila na système ne mobimba. Kolomboka mabele bakamati photo récupérer ngo. La kisa maele ya Kolomboka ndenge ni Kolomboka récupérer mboka eloko tozo senga na ba congolais parce que seni a outi ko déclarer journal le lobo yebiango que na 2016 élections c'est-à-dire Kabila a défié biso azo continuer ko défier biso alingi kolonga na pouvoir te et pourtant za congolais te siko esekali to benganae na makasi. Kolomboka laksa bizaleli ya ba Kolomboka tozali bongo na kati ya journal na biso ya breaking news to basangwa mokuse ya mboka. Alors esengeli na bino boyeba ke sans Jésus, sans unité, Congo ekozala na chaos. Sans Jésus, sans unité, chaos munene ekozala na Congo parce que déclaration oya seni où ils ont déclaré que guerre et ils ont déclaré que l'élection est à la tête, c'est-à-dire que et comme il a oyo 2016 vous allez ma bemingi batobile ba kokufa pe Kabila et Bembenaye ba ko tambusango na Kinshasa soka kimité. Alors sanctions américaines réunion salama gilobi na kingakati majorité ya PPRD division en deux. Na réunion na bona kingakati bamsusu balobi non à respecter constitution bamsusu bazo encourager à continuer en une déclaration basali lelo ya ko déclarer guerre contre ba congolais pe na guerre wana tokotika la jamais ko perdre parce que mboka zamboka na biso kanambe soka zaki mayele mbongo ayibi il fallait benda na ye a changer te longi a changer ta kombo a no vanda ba côté mususu me yazo tiaka mtu makasi esengeli Kolomboka abundela mboka na ye. Janet Kabila oyo amikosaka ki azali lipasa ya Kabila et pourtant azali tante na ye a détourné 36 millions de dollars. Kabila Zoé na Janet bakoma kopier mbongo ya Congo pour baza ko tourner bazali entouré ya ba incivique na ba corrompu yangwana baza ko yiba mbongo. Dernièrement Janet Kabila a détourné 36 millions oyo basala cop na bango na groupe Ledia ya ba Congo pour na basala ba travaux ya port ya Sika Matadi. Coût total ya travaux ezalaka 500 millions. Alors ba récupéraka mbongo na banque centrale. Janet Lerkaka Ledia zumbongo alandi tina ba Congo a bendi 36 millions de dollars. Doit tikele 14 millions. Moyen ba sala nouveau port ezate ba travaux kutu e bandate. C'est-à-dire bazoye ba kifuba kima bazo benda bala parce que yena Ledia déjà bazana cop oyo biloko nyonso tu armée ya Congo. Bango batu ba fournir ça ngo. Imaginez-vous que ata ba fournir te chaque fin du mois ba bendaka plus de 100 millions de dollars na compte que bazo laissa armée et pourtant ba fournir ça na bango biloko te. ONU, Union européenne na ba tenir surtout bazo décider tenir à l'élection pe respect ya constitution na Congo selon RFI mais bino mo buti ko mona gifler
Kanamba Beti Alingi, l'élection Salamate, c'est-à-dire à défier communauté internationale, ba Congolais, Penzambe à Congo. Donc il faut aussi la naïe. Entre-temps, PPRD ba komi kozwa, ba Nzembo, oyo ba Embelaka Mobutu, ba changer combo ya Mobutu, ba tche combo ya Kabila. Mutuaza en tête zanani, André Kimbuta, oyo soki azomela bangi, alongola kabambumate, donc eza mawamingi. C'est confirmé, Corneille Nanga a annoncé que en 2016, élection, donc il faut que na Kabila na système de Mobimba, ndenge kaka la kwanzela yembeli biso kolomboka. Ba média ya poto, ba bandi déjà kolobela ndenge nini population pe soulèvement populaire et na Kabila ndenge esalamaki na mboka Burkina Faso, mais bande konanga o ikosama na Congo, ikosama na modèle ya mboka na biso, ikosama modèle ya Congo isala nulle part ailleurs. Breaking news, tout le monde en parle. Breaking news, est-ce que est comme la voix de la résistance dans la diaspora? Bolanda Kango parce que l'appel et Zokota Ebele a toujours traité makambo ya religion, pe makambo ya libération à Congo. Donc, zala branché na Sentinelle TV, au Rolex attente chaque jour, ba makambo ya Zokota. Loi ya Sekebimi na Congo et Pekisami Koseka Kosepela. Pe kozala bato ebele ata match ata ozwi diplôme ata mwana botami ata ozwi visa ata ozobala bosepela so te loi ya Sekebimi pe lisusu monte to retour en force ya Olenga Nkoyi Joseph Olenga Nkoyi oyo normalement azali deuxième personnalité après Tshisekedi parce que yende aza ancien ya parti politique en l'absence ya Tshisekedi o azali tantôt plutôt tout ça sur na été pe a komi mokolo pe mwana na Félix ake okota na groupe abaloki alors ba mindele bazomona ke Joseph Olenga Nkoyi azali moto fazwa bâton ya commandement po ye na bandeko mosusu opposition babimisa bato na balabala kobengana le Rwandais Kabila oyo a défié peuple congolais donc soulèvement populaire et bengana Kabila sikoyo ba combattant ya kine baza obligé ya kobengana kanambe na force baza sous na eloko négocier parce que trop c'est trop na basango parce que breaking news eza vraiment basango mukuse tout ça na temps belete lobby déjà vendredi donc vendredi journée mobimba pe samedi journée mobimba na retraite à prière na Londres donc na ozonga kaka dimanche tongo pona okene église donc so lobby bomoni silence bo lukangate bo bengangate pona za na prière bitumba oyo tozobunda na monde des ténèbres na bandoki nyonso to ya monde bakoki kotika biso kimia te tozosenga na ba intercesseur na ba pasteur nyonso tu ba rejoindre biso ba bondela pona biso. Imaginez-vous que Eli le azali kobunda 7000 bazaki na ye molie ba ke no rejoindre ye babatamaki alors na lingi makambo esalamaki pe a élité azokima kisa Jezabel alobi nazanga moko nzamba bioza yo moko toza na 7000 oyo nanu ba fléchi genou liboso balte 7000 wana na yebi ke bozali bozo benganga mais bosuka kana ko benganga te botianga na mabondeli po bino bomoni ke zali guerre monene ya wana bomoni nazo appliquer kibonzambe ko kaba mutu nyonso tu oya ko manquer autorité en Nzambe likolo nanga étant que pasteur à diaspora na livré na Satan aswana na Satan po ba la pa ko sakana na ba vrai sali basali na Nzambe. Alors tout le bien était nanu bo pesi na raison te désirer batu ba bengi benga mingi alors ngai nazana likambo koyebso te eloko na koyebso kaka yali ete ser na yo asiniaki jeep ya mobile na ye abomaki libala po azwa jeep wana te katindo na poto alors au dépendre na ser na yo mingi mais erreur ozosala soko lingo mela rite omitie na liste ya ba next bato oyo bakoleka po yo moko yebi famille na bino donc soki biloko wana bo remettre yango epai ya basali na Nzambe te. Quand je parle de basali na Nzambe nazo bangate mutu moko kuto ya obetela masolo na ngote boluka na église oyo ezana Kinshasa soutenaka ba bola oyo soutenaka ba veuve bo pesa biloko wana kuna po eza biloko ya misala mabe soki bo tie mutu makasi liste ekozala ebele pe mulai alors ba faux pasteur ba égaré batu ebele na Congo ba faux pasteur ba égaré batu ebele na Congo ko kamwa
bato ebele oyo bazali kofinga proverbe l'air abimisa ba révélation sikoyo ekomi l'air ya kolakisa bolamu na bino bosala ba video bokende kosoutenir mama oyo aza na hôpital mama oyo désiré abengani na ndako oyo abotoli biloko akomi héritier na age ya kimokolo tozolinga topesa bino homework to devoir à domicile bosala ba video ya kokende aider mama wana parce que bozalaka premier kosote premier boyebi makambo te kosala ba video ya kofinga to et tout Marie-Laure Hélène Denda wapi video na yo ozo aider mama wana alors ngonga ngoyo bosala ba video ya kolakisa aide na bino parce que topesi bino devoir pe tozomona bino bovandi kimia bozobela omote mouvement panafricain et salama awa na Manchester na mboko nga nazali na 1919 mouvement wana ezalaki avant première guerre mondiale après première guerre mondiale ezalaki na Manchester po ba africain bazala autonome mais France na Belgique ba telemelaki ba africain parce que ezalaki mouvement au anglais balingaki za bongo tala ba mboka nyonso tout oyo ba anglais ba développa ba na ba pambwa pe ba mboka na eza vraiment développé mais bokomona que France na Belgique baza vraiment bato oyo batie désordre na tous les deux Congo na Angola soki lelo ba mboka na biso ezokemba ezonyokwama parce que ba loki ezali France na Belgique basengaki ba anglais balobi non bato bakozwa indépendance te tozosala néocolonialisme pe botikela biso sous 100 ans po tonyokola bango donc bolandango calamité zobima révélation moko yango mona rappé révolution ya industrie banda na Manchester premier train ya monde tambola na Manchester uta na Salford et kenda Liverpool yango na moni muto avanda na Manchester so za na esprit ya révolution te muto alobi aza chrétien aza na esprit ya révolution te eza mawa mingi po tovandi na berceau ya humanité ya industrie esike banda yango na moni biso ba proverbe esprit ya Nzambe les rekutani na esprit ya développement mboka chaque jour révélation na révélation donc eza mawa mingi alors mouvement ya ba combattant eza mouvement moko eutaki pa Nzambe mutu alingaki ba combattant babima mais comme toujours ba combattant mouvement ezaki infiltré na ba sataniste na bandoki na bato batanga te ba détournant mouvement esengeli boyeba ba sataniste ba sala préparation à 300 ans pour ba récupérer église lelo oyo ba récupérer église ba récupérer vision ba changer makambo ebele bato ebele lelo oyo bazoke no sambela et pas ba pasteur bandoki mais ba kanisa ba no sambela solo ya mwana lobaki bolanda message à vendredi mutu na vine aza na décision munene ya kozwa esika ni ozoke no sambela pasteur ni yoponi soko raté ko soit la vraie décision ko pona une bonne église une bonne vision un bon pasteur li felo déjà oponion na mwasi na bala donc ezali mawamingi na ba infiltré ba kota na combat ba bebisa idéologie ya Yesu le libérateur parce que vrai libérateur à Congo c'est Jésus et puis Jésus azaki mutu mondele te mazaki mutu mwini na niveau ya Bundes nazopesa Papi Chama merci nenge okomi olobi ke vient nga Didier Forme proverbe 30 batika yo batebele ba ebaraté famille songo za famille ba producteur pe famille respectable parce que bimisa ba producteur a minene petit nanga nani Papi Chama na Bundes kuna a rappeler na tikala jamais ko lobango esengeli boyeba ke soki bakasave baya na Congo soki ba makoma baya na Congo ezali organisation ya famille songo production donc famille na biso bato organisaka ngo le Didier Forme azalaka na kati à l'époque azali mona muke azomona bandeko na ye ndenge bazo organiser donc soki makoma eya na Kinshasa soki kasave eya na Kinshasa eza production ya famille songo donc tobotama ba producteur tobotama makambo ebele soki même pas église ya maman Olange ezaki implanté na Paris ezali famille songo donc famille songo isala makambo ebele bien que église ya maman Olange eza église ya bandoki oyo e BBC ba famille ebele pe lelo histoire wana mutu azolandango asali continuité ya kobebisa ba famille ya koloka ezali kosala combat spirituel ezali radio obubengi pain du soir na niveau à France bokeba parce que pasteur ya église ya pain du soir auti na Lomé na bakisi ebele tina mino aye pona ko détruire bana na bino ba famille na bino
ba pasteur à France bo telema na prière pote ba église nyonso tu ya peine du soir ozo bota loba mayebo za ba église satanique dimanche na ko expliquer bino makambo nyonso de long et à large pe mutu moko akenda ko pesa ba dimi kuna te po dimi ba pesa na église dimi ba pesa pa ba pasteur bino bozo pesa Christian azali mupaganu ayebi nzambe te alors azali mutu azwi ba kisi biloko mamo lang ya wana zo continuer donc eza mamingi. Alors Richard Wabarikle a Koumisi Moussalo Tosali à reconnaître que Proverbe 30-30 Didier Forme aza le seul mois na masina oyo ayana bandal atia Marie-Paul Loboko seriwana ba wenge zaki koksangana Didier Forme aya lokola président ya Wengel Paris pe Marie-Paul alalisa tous les wenge 4x4 avec Didier Forme tozalaka bongo na Wabarikle. Donc naza le seul moi na Chine populaire botuna ba manda botuna ba savane de pitcho ba sabino et mongo a sabino mbongo combien nazai ko dépenser pour ko louer 1 2 3 na instrument pour na Marie-Paul à répéter. Donc na sala ki musala ebele na Wengel Paris c'est le mois ya Changu a dirija Wenge pe atia ba jibe na ba wera kao na bandal. Donc histoire wana jabazi botuna Richard wa Barikle a ko sabino. Alors Francis Lola na mbutaka moka bozali ba escroc bozong sambongo ya batu ya musicien ya El Paris bomela ya zakana Autriche bomela mwana na ye po ya na poto bomela leki ne po ya na poto lobi na kopesa bino kombo. Alors pasteur Chungu info pasteur un collabo alo baba vérité pourquoi ba pesaka arma kutungulu 5000 € avant $5,000 avant batinda ye akene na kini. Donc lelo oyo tozo senga na Chungu o azaki président vice-président ya Pariko pe azalaki bongo kolabo ayeb sabino lelo pourquoi batindaka arma tungulu akeno kufa na Congo et pourquoi bayeba ke ndenge bazotinde ba keno bomaye pe lisusu mbote mingi na petite sœur propre Rosette Kamona alobi merci mingi yaya na musalo zo sala o tomboli masina kingasani njili eza en honneur merci mingi. Banzembo nyonso ya musique chrétienne bokeba na tie na Facebook na ngai ba signe satanique masonique botala ba clip mingi bazo sala ba signe masonique ya nakati. En tout cas nazo ko interdire bino ko sombaka musique chrétienne te surtout ya Mike Kalambai ya Denis Ngonde Matu Samuel René Lokwa Mbutaka Moka Bikoro Lokofe Mbiye Patrice Marie Misamu Lombongo Mike Kalambai na ba pasteur nyonso surtout ba yembi nyonso oyo baleka epa kabundu walesa na kati na bango pe tozabongo na kulma tope oyo bango tu ba franc-maçon musique ba betareza musique ya nzambe te ba salela ko mwa nzambe mais na kati bota ba clip na bango ezana ba signe masonique bokeba ezali mawa mingi bokeba koyoka banzembo ya batuana. Donc ba José Nzita banzembo ya batuana nyonso tout ba Stère akawa bango tout ba dongo l'éternel boyoka kango te puisque bazali bongo ba franc-maçonnique na Facebook ya Didier Forme alata kala na tie ba vidéo na ba signe maçonnique bokutango na banzembo na bango. Donc bokeba. Alors Patrice Ngoyumbo Soto nano lelité abandi kolela na arme de crocodile parce que awuti ko yiba mbongo batamatanga. Église de réveil et bandi bana nyonso ya Congo na monde bo se rejoindre na Proverbe 30-30 pour na ko bondela pour na Congo na Skype bosenga intercédons avec Proverbe 30-30 et ton na Skype ya Didier Forme Proverbe 30-30 bosenga ami pour na prière soko senga amitié lobeza pour na prière ezamalam. Alors na loba yete pain du soir ezali fléau na kati ya diaspora bolandaka yango te dimanche na kolobela bino makambo ebele pe bokomona makambo ebele oyo ezalaka wana. Donc ezalaki breaking news kolomboka esengeli atelema abundela mboka po ete makambo oyo ezosalama na mboka na biso Congo makambo oyo ezosalama na mboka na biso Congo Kabila awuti ko lancer biso défi ya koboya kolongwa na pouvoir pe ya koboya ko organiser ba élection ezalaki bongo breaking news Proverbe 30-30 bye bye.